Ce qui fait que au bazaki na ngambu kuna en amont de la rivière, bazaki pena na pasi mingi. Bande mingi kodinda, il y avait des dégâts, des victimes, des morts. Oui, ce qui a causé avec la volonté, la ferme volonté du fait de l'État. Il a songé à ce que bana matete bana lemba, baza soulager. Mai ezalaki soki que mai etondi na pont, les eaux débordé et comme ekokota tina bandako. Bazalaki soki mbola makasi beti que mire ebukani mai etondi na bandako bazobimisa batu na batol. Bizwana et sali banda belge. Oui, on a connu combien de présidents depuis les Belges ont quitté le pays. Oui. Totika orgueil, trafic de fluence et même biso musikate, tozo sala musala pour que et ça la honneur ya Congo na biso, ya biso et biso moko na ba congolais. Acha kaka krakan kaka bonenga tie boy vraiment azonga simati te bilobela eza mabe il faut que musale salema na ndenge sengeli bon parce que soki bazomona image ya boy bango moko bakomi ko changer ka ilobeli. Le mignon aïe. Mokile komine sengo. Mokile koti sukali po ete nini. Tuzalaki confiné. Menangongo YouTube était confiné mena. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako télévision. Chaîne za moko. Ngai na ibisi bino boitala. Bon s'abonner vraiment massivement na Mosakoli Shako TV. S'abonner massivement na chaîne oyo. Mosakoli Shako télévision. Kule basi tuomona babiloko akanda. Boku banda kumona ba comédie ya kitoko. Kaka awa na Mosakoli Shako TV. YouTube et komi elengi. Ya kumona bagai. Uzana besoin ya kutala ba théâtre ya bien. Ba émission. Ba histoire solo. Ba magazine ya bien. Koseka elekina kosekisa na koseka. Ngamoko papa woko nazawa na Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako télévision. Chaîne za moko. Moni samake propriété ezalaka. Oui, mais après même ceux qui participent oh basalite il faut que après quelques mois bayebo balongoli.
naza oyo ingénieur ya route. Ingénieur non ingénieur routier. Oui, il y a entreprise oyo okomoni bakomi awa GI, oui, groupe d'études d'intervention. Oui, tozo sa musala awa eza musala ya dalo. Oui, musala ya dalo. Oui, oyo eza dalo. Oui, eza musala dalo to sala. Musala oyo nde omonango boye, donc esali au moins, donc ezaka bise depuis le temps ya ba belge au batika après bise wana esaki niti esafesaki esafese maeleka normalement ebanda mpe koleka bien te, ce qui fait que oyo bazalaki na ngambu kuna en amont de la rivière bazalaki pena na pasi mingi, babande mingi kodinda, il y avait des dégâts, des victimes, des morts. Oui, ce qui a causé avec la volonté, la ferme volonté du fait de l'État,
il a songé à ce que bana matete bana lemba baza soulager tokangi nzela so tali kuna na basa kuna oui to ça moi déviation à mai dévier kuna zone ya biso ya travail eza sec oui to ça donc so basa eza kuna to ça ni moi batardo o to benga batardo oui mai oui evire kuna place bino bo sa musala oui c'est ça dans les délais donc dans délai musala donc c'est ça. Donc, na dirait la biso ezaki à 2 mois hors tempérie. Tellement que mboule bando beta mingi, on peut faire 2 jours sans travailler. Oui, en GP ko beba. Donc dirait normalement il y a 2 mois hors tempérie. Mais vu que le ministre Alika qui a dernièrement, oui, il avait tenu à ce que mois de juin avant mois de juin, il faut me savoir ici là. Donc c'est ça. OK. Donc, mais surveillance ces alliés va toi surveiller musala. Oui, surveillance ces alliés puisque elle ne boy ils attendent en pause. Oui, au moins va ouvrir que paiement donc c'est ça. Non, ici il n'y a pas un problème de finances. Tout a été bien financé. Oui, c'est le problème ça ils ont voulu mbango. Donc du point de vue qu'on contrôle les matériaux, et on a un cahier de charge qui est sous notre contrôle. Donc net basa que awa exact to ça la basa que donc béton pena ezo ta pena béton o to bien fachi béton pena yo ta pena centrale mbala moko donc centrale en weza 17e wana na échangeur oui et utakuna va ya ao et les gars contrôle oui to contrôler est-ce que ça bien dosé oui parce que ça musala mboka ba ça musala eza mindele ba okende biso ne totika na mboka biso ce qui fait que les matériaux sont comme un cahier de charge, notamment la armature, la barre de fer, ou la qualité bien. Donc il faut tout contrôler avant et après. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Et nous sommes vraiment très serrés, plus de 8 mètres. Oh, ils ont dans l'eau pour porter moins de 8 mètres. Oui. Bon, on est dans l'eau, ils ont pour permettre le passage. Il y a ban matete ban lemba va circuler bien donc ba kana kitoko pour liboso ezaki donc bizwana isali banda belge on a connu combien de présidents depuis les Belges ont quitté le pays. Oui vraiment assurance ezali eza makasi c'est pas pour et kufaté il faut kufano quitter et oui il faut attendre donc c'est pas pour rien ba plus confiance oui. Donc, ça va merci à la population de permettre de tout ça musala. Oui, tout ça va moi passer le kuna malgré bazo les cas quand même qui mes alliés donc tout ça va OK oui message na bango et que point ici là et c'est dans la biso ici là et c'est dans les fédélé et puis to fond là et puis dans la kimia donc voilà. Bon, merci pour na maloba. Ndenge ingénieur na biso auti koloba toza juste na entrée sous région na pont oyo e kabola lemba na matete toyaki vu que bato babande kolela mingi mai ezalaki soki que mai etondi na pont ezo déborder et comment kokota tina bandako bazalaki soki mbola makasi beti que mire bukani mai etondi na bandako bazobimisa batu na batol. Donc depuis l'époque coloniale, il y avait un tonneau là au babandeko benga bis to bimisa ki yango malem vu que to sala ba constat mbula soki beti au monde a dérangé perturbé ko mabele ko bukana yangwana na likanisi ya chef de l'état zwaki ya ko réfecter le sous pont oyo pour etikala souvenir pona lemba mobimba pe matete. Mais il n'y a pas ce que vous allez faire. Vous savez, on a des Congolais, on a des Congolais, qui pont au 2023-2024. Non, or, c'est pas tout ça pour que tout finisse sa conduite, tout finisse sa paix, tout travail na bangote, mais tout ça la musala oyo ezake durabilité à pont oyo et oumela. Ce que vous moni bien, tout ça juste déjà. Toujours préparé coffrage na biso d'ici wana soki si Dieu levé to sili nyonso béton lance bientôt koki ko ya pe écoulé mais y a pas si batu komona koloba ba critiquer bino ke musala wa umela donc eza musala moko soki to chema l'été donc musala démoraliser totika orgueil trafic de fluence mais mabiso musika te tozo sala musala pour que et ça la honneur ya Congo na biso
ya biso moko na ba congolais batika ko boka ba inondis o ezake pour que e boucher canalisation ya mai te mais l'essentiel pour que elekisa mai mais ya mukena koloba ke merci na chef de l'état papa Félix Tshisekedi oyo azopesa bilengi mikolo. Merci na ministre infrastructure, merci na ba gouverneur o ba kanisa ki biso na biso donc Fachinde azopesa makambo pona e donc soki Fachi beton te mais ma bezali. Merci. 2023. Bon, espérons 2023 ya lo bezati bon. Na yebite wana soki wana tinde béton on to lobito zelana 2023 soki nzambe alingi bon ezalaki pe man eza ninga fois sepela kabila yaki asali ya ye il fallait qu'il eleka banda lekawa amonaka ngo ndenge banda ko sala ba ino ba dégâts la kaka pe obongisa mais a réaliser kate en tout cas papa ya yo yango mingi ya lobezate talaka biso bana tozo bosser pona Congo ata musala ezate to sala l'essentiel pour na mboka na biso ekene minito na banzi ki tokomi pene na suka dans un mois vraiment comme on a les places sur image et changer après ça mutunyo sa cause à la l'aise même piéton akoleka bien na minito eza pas si vraiment yangwana vraiment eza pona mutu moko côté eza pona population bilobolo beza mabe yangwana tozondima o izo salema tozo kenda tozo sala un plus ya mboka yangwana ndenge fati atie biso maboko boye de mona ki place image e monani ce qui a lali mboka pe lali yangwana nazale loko msu ya kobakisa te bon pona konza mboka na lingi vraiment atia kaka kaka bonenga atie boye vraiment azonga simati te bilobela eza mabe il faut que musale salema na ndenge sengeli bon parce que soki bazomona image ya boye bango moko bakomi ko changer ka elobeli bango moko ba changer elobeli tu bakomi ko sala na ba congolais bazolia mbongo mais balo batso balanda ko ata so ba beti biso fimbo bakotika biso yango na fatia zi siko ba Pakistan bakomi ko sala siko nde mona ki musale monani awo banda ba congolais bazo sala wa oyo alia ki basalie nini oyo alia ki basalie nini oui mwana ndako babetaka fimbo azonga kaka na ndako mais soki mwana mopaya il faut aba yango wana nde moni Pakistan bazo sala na bango ba mindele nde bazo tamusa biloko bazo tala likambo ya bourgmestre na bato na ye pour na soin bato ya nini mais kini bopeto bakoya pepe balandela ke esika nini ba déchet kangami parce que nde ezobota mais ko payer bato ba journalier mbongo atamuke basali musala wana pour que musala emonisa make propriété zalaka oui mais après même bata ceux qui participent oh basalité il faut que après quelques mois ba yebo balongoli donc que ça là vraiment dérangement pembeni à ponte mais siko après ça bato bazoya ko boaka biloko bazobebisa lisusu mabe yango il faut que bato akini bopeto ba yeba longoli parce que mutu moko ko yaka vraiment volontaire na ye pour salati sala abanda suko longola ba salité ezopesa passe oui yangwana de il faut que ba ata soki to silisi bo il faut que batu ba kini bopeto ba yeboye balandeli ba salité wana ba longoli pour que ba pesa ma nzela bien. Le mignon aye mokili komine sengo mokili koti sukali po ete nini tozalaki confiné mais na ngongo YouTube était confiné mena Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako télévision chaîne za moko ngai na ebisi bino boye tala bo s'abonner vraiment massivement na Mosakoli Shako TV s'abonner massivement na chaîne oyo
Mosakoli Shako Télévision. Kule place tomona ba biloko akanda. Boku banda kumona ba comédie kitoko kaka awa na Mosakoli Shako TV. YouTube ekomi elengi. Ya komona ba guide. Uzana besoin ya kutala ba théâtre ya bien. Ba émission. Ba histoire solo. Ba magazine ya bien. Koseka elekina kosekisa na koseka. Ngamo papa woko nazawa na Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Musakoli Shako Télévision. Chez les Moko.